de Dieu, pasteur Moussousou côté à Barumbu, côté à Venir, ce qui est Sanza. Pasteur moi outa ko bela liboma et makamoye ko bimake non akena ki ko simba ki siblo moya bon. Comment vous trouvez ce système abimanaye na ba folle ba femme ke baza maboma ozo mona système moya ndeni na code crise makamoye za na moma kalate mais ozo sama na kate église en kolo papa. Et là, on est un serviteur Yanzambe, au commatin niveau que aucun osimba qui se pose au mato, bandagi non Yanzambe bien, au moment où aucun moment souffrance, au côté non du côté à côté, papa qui est à Simaraki ici, tout le monde. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezofuta, Simananto, Yakoba, Kintamba, Boto, Kwaye, Wapina, Masazo, Sayabiso. Merci, na Banonion, Stuba Benga, Biso. Merci, na Baoba, Soutenir, Biso. Là, je vois les pasteurs, faisant ici à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich. Na Philo, Moukoya, Motema, Vince, Domo, depuis Londres, Pena, Maman. Gisèle, Luke, le Motema, Papa, Emmanuel, na Boston, des frères, et Papi, Kongé, na depuis Chaud de Fond, Dama Lola, à mon ayo. Bonzambe, na bonzambe, Yesunde, Mosu qui si bien aimé dans le Seigneur, les mains ne triomphent jamais. Toujours dans le cadre, il y a émission Nabiso, rien que la vérité, le loto yamina tokoso nana mingi, il y a kosolo les alliés bien aimés dans le Seigneur, les alliés vraiment. Comme ça n'a pas si bien aimé dans le Seigneur, na makam ebele to solo alelo concernant oyo ezo salama na corps de Christ na ba pasteur ogiste ezanini tokomi na suka ya mokili to nini bien aimé dans le Seigneur. En tout cas, vous êtes toujours connecté pour découvrir makam mingi ebele koleka na émission lelo na mosai na nzambe moko oyo keto ya mié pour la première fois dans l'émission Nabiso, le pasteur Moïse Tamboué, numéro solo masolo, il y a moi mingi bien aimé dans le Seigneur dans l'émission Nabiso. Tozana Yohana, shalom papa. Oui, shalom papa. Bonne santé l'homme de Dieu. Ah oui, Nangolo Nzambe, toza bien. Dilo bana bande obazolanda yo. Bon, ndeko papa, mama, yozolanda biso, Nzambe apambola yo. Nzambe apesa yo temps ya kolanda vraiment émission oyo vraiment ekosunga biso ekosunga bino bisika nyonso boza kolanda ekosala vraiment ke ozala libéré na ba milimo mabe. Ok, merci beaucoup l'homme de Dieu. Papa, avant que tu aies na mozido ya émission na biso papa, bozo ya bino nyonso na kombo ya ba envoyé ya Nzambe basala na Nzambe papa ezo pesa biso mwa pasi makasi komona ba makambo ezo salama awa na Congo l'homme de Dieu ezali na pasteur moko quand ndenge bolekara na ba télévision bozali ba homme connu eloko moyo utaye kosalama papa ba makambo ebele eleki awa na Congo. Et un pasteur accueilli Kobima Netike na maman nae donc akena kozaki ce que mission wana ezali bako chabiso bako chela biso ya ndeo moya ko témoigner pona ke ast comme kosala miracle bona boye et toye pe koyoka lisusu l'homme de Dieu ba pasteur mususu côté ya Barumbu côté ya Venir ce qui est Sanza pasteur mo auta ko bela liboma et makamoye ko bimake non akena ki ko simba ki siblo moya bon. Comment vous trouvez ce système abimanaye na ba folle ba femme ke baza maboma ozo mona système moya ndeni na code crise makamoye za na moma kalate mais ozo sama na kate église en kolo papa. Bon, eza likambo ya kokamwa te parce que ye moko Yesu alobaki na mikolo ya suka vraiment bokomona ba makambo ebele oyo ekokamwisa mokili. Ba phénomène vraiment moko ya lolenge moko et l'urbanité. Ba sali ya Nzambe bakoya ebele ya lukuta. Donc bokoye babango na misala na bango. Donc ezali loba oyo Yesu Masiya kolo na biso mokonzi na biso oyo atikela biso
vraiment eza vraiment pas si mingi. Papa l'homme de Dieu et là on est ça qu'un serviteur ya Nzambe au commatina niveau que aucun aussi makis pour nous mato banagi non Nzambe bien au moment ko kino ba moment souffrance té au kota no bikota kota papa qui a simaraki ici tout le monde a fait ba témoignage mususu ya simakis avant qu'il akufa ayeko tubela abimisi liste ya ba pasteur mususu opeke ba kota na ba magie pasteur Moussa omonyo ndenge nini. Bon ezali vraiment pas si mingi parce que iloko izo sala bongo ezali manque ya prière. Manque ya prière. Mais belé babana ko kena bangomba na bazamba ko lukelo nyanzambe peut-être amoni ke zo umela abanaki na nzambe ezo umela akoti na banzela musu ba influencer asimbi na yekisi pona ki amata akoma na bandime belé ba miracle et lelo avant akufa mukula liwa na ye akufa tubeli apesi liste pe ya ba pasteur mususu opeke batikali ke basimbi bakisi babana pe au travers na ba na mo écrit na ko atangi ba pasteur mususu l'homme de Dieu ko mononde awana ville en Kinshasa. Donc on zomona likambo vraiment izawana parce que basali ya Nzambe balingi ko kende vite trop vite donc balingi ba apparaître ba mona bango keno aza azo sala miracle azo sala bikamu azo tambola na jeep azali kotonga bandako ba immeuble c'est-à-dire balingi lix ozomona toboité mais Nzambe apambolaka avec le temps mais il faut qu'on a la patience et puis qu'on a la persévérance na kati ya losambo efutaka. Ko papa bando bazola na biso elo ni sala ke ndeko mozo demeurer na makolo Nzambe ozo lukelo Nzambe tongo midi pourquoi mais changement na vie no ezate ozo mo peut-être que ba misuso ba ebinza ma profondeur netiote ba vieux avancer bazo récit bazo bala bazo bota bazo sala baza stable na vie mais yo lukelo Nzambe tongo midi pourquoi changement moko ezate papa Moussa. Bon ndeko papa Alvin Makambolobi na christianisme na kati ya bo Kristu ya bo Nzambe bakendaka vraiment mbango te soki ozana posa ke Nzambe asala yo et puis Nzambe utiliser yo donc kombo na yo ezala vraiment na histoire kokende précédé. Tomoni na kati ya Bible l'homme de 33 ans oyo azalaki pembeni na piscine donc Bible ezoloba ke mutu oyo tango ange abandaki kokita mpona koagite mai donc Bible lobi mutu oyo akomi bwaka ya yambo c'est-à-dire ya liboso na kati ya piscine azalaki guéri mais ndeko oyo pendant 33 ans donc azalaki toujours pembeni na piscine na etoko donc afandi wana lali wana azalaki na mutu te oyo akokaki kosala nini kobwaka ye mais tala tant oyo afandi bisika wana mutu moko te abandaki kosunga ye souffrance kolia donc kosumba kosuba kaka wana donc makambo nyonso ozosala kaka wana mais il n'avait pas personne donc oyo akokaki kosunga ye po abwaka ye na kati ya mai po abika mais tango akutanaki na Jésus de Nazareth l'homme de Galilée Bible lobi nini Bible lobi Yesu tango akutani yebisi keno olingi na salela yo nini mais mutu oyo azotangela ba souffrance na ye azotangela ye ndenge batu babandaki ko négliger bandaki ko linga te ko aider ye mais Yesu azalaki kuna te mais présence ya Jésus devant mutu oyo ezalaki lobiko et puis lobiko na ye yango tozali côté ya yango de génération à génération mutu azali reconnu parce que miracle na ye ezali authentique c'est-à-dire mutu oyo Bible lobi tango Yesu abikisi ayebisi ke ayebisi nini telema pe zwa etoko oyo bandaki kolalela yango simba yango kende
c'est-à-dire etoko ebandaki komema ye ye nde sikoyo amemi yango mpe atamboli miracle na ye etikali histoire moto oyo atikali c'est-à-dire histoire na kati ya bible biso topazoteya ye mais baoyo mosusu bandaki kobwakama na kati ya mai bango bazalaki na makasi ya komibwaka na kati ya mai mais balobela bango te na kati ya bible mais ezalaka histoire eleki mais moto oyo bamentionne yango que non moto oyo l'homme de 33 ans c'est-à-dire quoi temps oyo zoleka temps wana zoleka wana ezali temps oyo bible lobi ya désert Zambe azali ko tailler yo Zambe azali ko former yo mais na moment na temps ya formation na temps ya désert Zambe azo former c'est pour que ozala elombe dans les jours à venir c'est pour que osala histoire alors tant okosala histoire na yo eko efasa makate eko tikala toujours bato banda ko ya ko lobela toujours histoire na yo mais oyo ya pressé eli mwaka na mitu ya bato voilà ndenge na koki ko ya nola yo pasteur Moïse Tambwe bando bazolanda biso ezana bando musuke bakomi na suka ya makanisi na bango ba déclarer ba maladie mo na vie na bango incurable docteur depuis ayebisa kaza na cancer akoma kozela liwane apria asala apria aluka ba pasteur nini solution ezaka te papa o balobaka komi na suka ya makanisi na ye ndeko akomi na suka zola na biso na minute oyo eloko nini message nini ko loba na ye bon papa mama oya kuma monet ke nzama bosa na nzama yo existara te nzama yo ka losambo na ete ko se décourager te na maladie songolo na situation moko oyo ozali ko parcourir ou vous allez traverser difficile parfois décourager yo pour luki nzambe o luki nzambe o tamboli ba église okutani na ba l'homme de Dieu ya mokili oyo o trouva solution te o milobeli okomi milobela kati na yo ke vraiment est-ce que nzambe azo mona situation na zana yango est-ce que nzambe azo mona problème na zana yango mais ceux qui abandonnent ko mona likambo to maladie to problème o na zana yango mbele ayanolanga mbele abikisanga ndeko Zambe abosanaka mutu te Zambe aoubliaka mutu te Zambe arejetaka mutu te koba toujours kaka koluka Nzambe parce que Bible lobi soki tolukie na ndenge ya bosolo ye akomi monisa ndeko pama ndeko papa yo zolanda ngai partout bisika nyoso zali Yesu na biso aishuaka te maladie moko te na kati ya Biblia na tali na kati ya Bible na Nouveau Testament de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse bisika nyoso na tangi Yesu aishuaka maladie moko te donc mutu nyoso oyo azalaki na bokono azalaki na problème oyo Yesu akutanaki na ye Yesu abikisaki ye Yesu akangolaki ye ko se décourager te parfois ko se décourager dans mususu okutanaki na pasteur moko boye donc makambo oyo okutanaki na yango à partir ya musali wana o se décourager mais ko se décourager te il y a encore de vrai luka Nzambe okutana na Nzambe wana pe okozwa solution na problème na yo. Mais quand est-ce que Nzambe aya kosala na vie ya mwana na ye eza na moment Seigneur qu'il faut oser là mais quand est-ce que Nzambe le samo ko sala ke et déclencher miracle ya Nzambe. Papa Alvin, merci beaucoup. Na kopesa eyano na mutuna na yo exemple ya Anne. Anne bafinga ye ekumba abotaka te donc ba maloba nyoso ya mokili oyo ya mabe na bambanda donc esala ke Anna a se décourager na vie a se décourager te mais maloba wana mais malgré bandaki ko tuka ye mais Anna zwaki courage ya koloba ete non na luka Nzambe malgré na umeli
pourtant bane belé na so bota te mais nzambe oyo nde apesaka mabota ana kindai koluka nzambe na itonga toyebi suite moto nyonso ayebi persévérance wana ya Anne na kati ya losambo efutaki ye abotaki pe mwana oyo tozobenga ye Samuel, prophète Samuel azali prophète moko vraiment puissant oyo Bible ezali ko non par là yozo ko yebisa bandeko baza déjà découragé que bako baka na losambo kaka rien que la prière parce que soki olongwe na prière okende ko lukande banganga kisi soki olongwe na prière okende ko consulter ba mandona parce que prière ezali zela moko oyo nzambe a tiele biso poto za la contact naye. Ok, merci beaucoup l'homme de Dieu. Est-ce que dans la cas muso babe un cas urgent papa? Au monique âge pousse nango déjà. Au monique ozo kene déjà na kokufa na yo. Au monique vie ça ne va pas. Âge ya kobala yango yo, âge ya kobota yango yo. Donc ba cas urgent quoi. OK bande ko muso bazo vivre OK ba komi na suka papa. Et là on ni noko lo bana bon. Message nous qu'on transmettre. Message nous qu'on transmettre et pas dans Zambé trop tard et Zalagate. Abraham comment qu'il avance na âge avancé, Sarah comment qu'il na âge avancé. Mais Zambé a fait ça que promesse utakala. Mais pour c'est quoi qui semble? Est-ce que Abraham a abandonné Kinzambé? Abandonné Kinzambé te, akangama ki na Zambé. Mais jusqu'à l'âge avancé, promesse on est quoi qui samaki, babota ki moi. Est-ce qu'un chrétien peut causer allié? Oui, oui. Comment ça, yo muto prière tongo midi pour que nzambe partout na ba prière na ba retraite mais osa toujours lié faut et c'est nous osa délivrance comment? Oui bi okoki ko ondimeli Yesu. Kondimela Yesu ezali synonyme ya kolobake, ezali synonyme te ya kolobake yo ozali délivré. Donc lien kokangama ezali esprit amen esprit moko boye nde ekangi yo donc ozali sous l'emprise l'esprit wana okangami par exemple kozala péché et kozala kindumba et kozala mensonge mais ozo prier mais ozo mona na kati ya epa ya Kristo maloba ya mensonge ezali lien mais il faut briser lien wana mais ozo prier okoza la paix serviteur oza lien bon oh baloba ke Paul Koutnabi baloba ke non mabe na boko sa ane nazo sabola mona nisole ko kite c'est là et la kisaité que non mabe Paul abandaki ko sala ke aza sous serviteur ya nzambe te. Bon elingi koloba nini c'est-à-dire elingi koloba ke est-ce que eza makambo oyo yo zo sala mais parfois yo ozolinga ngote ozomona mais opposer acte mais acte wana sima ya opposer acte mais pourquoi na sali likambo ya boy c'est que ozana Saint-Esprit katina yo ozana molimo na Nzambe katina yo nde aza ko rappeler yo que non likambo yo sali eza malamu te mais to sengaka aide et pas dans Nzambe et pas dans Saint-Esprit que tokoka ko surmonter mabe wana tokoka ko longa mabe wana parce que na yo moko boyo ko kayangote parce que c'est spirituel. Alors ce qui est spirituel donc to resira ka na yango na spiritualité. Voilà ce que je peux vous répondre. Okay. Et meni ogoza la délivre alors. Bon, chaque meni que tu goza un chrétien comme mon attention que maman, papa, moi comme mon que non, elle a vraiment délivré. Bon, au coquille comme on a que aux alliés délivrés par rapport à makambo bande ko sala. Tango sengi au luki délivrance na yo. Hein? Délivrance au commis délivré. Makambo wana bande ko sala, ozo sala ngo isute tango constater que non, oui, vraiment na bande ko
koyiba mais nazoyiba lisusu te mais ezali le yo te mais nzambe nde adélivre yo Saint-Esprit aye kati na yo kolongola l'esprit wana ozomona ya moyibi kati na yo okostante ke no okomi calme même ata soki moto atiki mbongo na ye wana donc ekolobela eloko moko te donc obandaki kosala kindumba donc tango oluki nzambe parce que délivrance balukaka tango oluki délivrance nzambe akangoli yo na molimo wana kindumba donc ozalaki par exemple na basi 10 na ba makango mais à un moment donné après délivrance donc se sentir que non basi bazolobela eso eloko moko te ba nous sozalaki na bango o s'écarter na bango donc okomi libre c'est ça kozala délivré kozala na liberté. Comment un serviteur de Dieu qui prêche, qui prie, azo salape bamira nzama azo salela mais comment que molimo akipilité za katna molimo ya lokuté escroquerie katna molimo akindumba katna ezani papa mais c'est ça c'est yango tout ça kolobela c'est-à-dire okoki kozala mo Christo mosali na nzambe mais ozali délivré te mais tango ozomona mosali na nzambe bamakambo wana eza katina ye c'est que azana no délivré te il faut aluka délivrance pour akangulama na esprit wana pour azala libre aikoka kosalela nzambe malamu olaninga papa Alvin donc tant ozo constater que non mosalela nzambe azokoka te kotika péché mensonge cupidité donc c'est que esprit parce que aza lié na esprit wana donc ekangi ozomona mais malgré azo prêcher azo sala miracle parce que nzambe soki apesi grâce na ye alongolaka yango te ozomona pe azo guérir bato pe bazomona loboko ya nzambe un moment donné mais pourquoi azo sala biloko ya boye mais eza ye te eza nde esprit moko eza nsima na ye d'où ils ont poussé à poser acte ndenge wana alors mosali ya nzambe ya lolenge wana to mwana na nzambe esengeli oluka délivrance na yo pour que okangulama na milimo wana. Donc un homme de Dieu, à quoi vous allez délivrer? Oui. Malgré que vous soyez comme nos pasteurs, vous êtes dans l'église, vous êtes dans la bandim. Vous les rassure délivrance, vous êtes délivré. Ah oui. Oui. Au molimo est délivré à Katina, au Ebi qui ça a été dans molimo. Bon. Vous voyez, dans le temps où Tozali, Tozali na deux sortes d'esprit. Esprit molimo ya nzambe na molimo ya Satan. Il faut koyeba ke ebele pe à cause ya miracle azana posa ki asala bikamwa donc bas ba mona ke non oui pasteur azana ngoya akota pe na ba mystique okot na ba misina ne kosima kisi azo délivrer pe bato azo kweya. Est-ce que ba passer baza ya solo yo pe na habité? Oui. Donc, est-ce que baza vraiment ba OP que tu le ba travailler que na ba qui se passe tout mon génération mo ba o bazo kufana ba qui sont dirait que était ya ba est-ce que baza vraiment ba o que bazo ça la nzambe comme ya nzambe mais na ba qui se féminin? Ah oui, bazali bible robinin boko yeba bango na misala boko yeba bango na misala na bango de bible lobi alors yo mona nzambe faut zala na discernement o discerner tango zo kota pe na église otala musela nzambe oyo malgré azo prêcher malgré azo prier pour na batu azo prier na molimo nini esprit nini eza sima na ye il faut que zana discernement. Or discernement on a ce que sengi Saint-Esprit molimo na nzambe apesa yo bwanya esprit ya sagesse ya discernement akopesa yo pe oko découvrir okoyeba ke non ici koyo eza ici kananga parce que ici kandengo wana okoso délivrance était est-ce que démon a chassé ka démon ako chasser démon te mais ça ka esprit contraire opposé alors na esprit opposé esprit moko ezala ka fort mais ça ka puissant. Esprit moussou est à la faible, ou est allé puissant, il faut chasser ou est allé faible. Alors Jésus Nabiso, Jésus Nazareth,
azali puissant, azali fort. Ce qui que ozo prêcher na ndenga vérité, bato bako sala délivrer, bato bako bika, bato bako mona loboko ya Nzambe. Sikoyo ke ba o et comme ke ba ke on ba kiss, et on ça miracle, ba guérison, ba bilo wana, c'est que ba on ba prier na ndenga solo te, et on ba mona loboko ya Nzambe te. Oui. Oui, c'est pourquoi comme on a moi dans Nzambe, ozo kende église, to kende ka église. C'est pour que tu aies un mikumba na biso. Dengue bibelobi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Tu y a qu'à l'église pour que tu aies un mikumba. Non pour que tu aies un mikumba. Mais tant que tu aies une église, l'église est solo. Et si quand Zambé a ça, papa Alvin, et c'est le monde à l'oboko en Zambé, et c'est le monde à évolution na vie na yo, au monde à épanouissement, changement. Merci beaucoup pour pasteur Moïse Tamboué na message au meme biso na pour lelo parce que lelo banini okolo bana ba oyoke ba pasteur o ba déroutant déjà nzela ba kota na ba comment travailler na ba kisi ba kota na banda ko ya banganga message nini okolo bana ba collègue na oyoke bazola na biso na minute. Chers collègues, pasteurs, prophètes, serviteurs de Dieu, apôtres, conseil kaka o nakoki koko conseil yo yebake Jésus oyo ndimela bate kaka ete ndima ke otika misala wana olongwa na ngambo wana ozongela bonzambe kangama na Nzambe soki ozongeli Zambe na yo okomona loboko ya Nzambe. Nzambe na yo akutilize yo. Oko vivre bikamo na Nzambe. Ko kangamate na bakisi. Kisi eza nango eloko moko te. Manger eza nango eloko moko te. Nyonso ne kopola. Me yebake Yesu oyo ndimela obandaki na ye malamu, ndima osuka na ye malamu. Parce que oyebi promesse oyo a prometaki biso ezali royaume du ciel ake ko bongisela biso bisika wana alors ko perdre Yesu na yote ko perdre promesse wana te zongela Nzambe na yo na tiki ope otai caméra pesi message ya suka na bano bazolanda yo pour quelques minutes papa. Oui, ngai ezali pasteur Moïse Tamboué, ndeko mama ndeko papa. Message oyo nakoki ko lobela yo donc sur la délivrance. Délivrance balukaka yango mama. Délivrance okoluka yango na ndako te. Okoluka yango na église. Epa basali na Nzambe oyo solo bazo salela Nzambe ya ndenge ya solo o bazo banga Nzambe. Tangu yo koluka délivrance Nzambe wana oyo akelaki likolo pe na se akomi monisa na kati ya bomoi na yo. Quel que soit problème ozana yango, quel que soit maladie, bokauki, freinage, tonine, parfois kangami na balien ya libota, na ba mari de nuit, ba femme de nuit. Ozo kokate ko s'en sortir na yango. Mais soki ozui décision to mokano bisiko zali ya koloba ete na luka Nzambe Nzambe wana ko délivrer na molimo wana Nzambe oyo ako délivrer yo na maladie wana azali incapable te azali capable lukande Nzambe na ndenge ya bosolo na motema na yo mobimba okomona ye na vie na yo okomona ye kosalela yo kokangola yo kokangola mimbongo na yo kokangola santé na yo kokangola bafaire na yo parce que par définition la délivrance est la chasse aux démons et la rupture des liens qui ont rendu un individu captif au monde des ténèbres. Et c'est là au nom de Jésus-Christ.
ata monde ya molili esi ezingaki yo, ata monde ya molili esi ekangaki bongo na yo, santé na yo, esi ekangaki kobota na yo, luka nzambe. Nzambe akokangola mabota na yo, Nzambe akokangola santé na yo, Nzambe akokangola oyo ezali vie na yo, bana na yo, libala na yo. Parce que mutu akangami na monde ya ténèbres, bien aimé, na milimo mabe, objectif na yango suka suka eza nini? Mutu wana akwea par terre, akufa. C'est ça objectif na bango. Mais yo kokufa te. Yo ezolanda message oyo. Jésus-Christ vivant. Jésus-Christ asimba yo bisiko zali. Jésus-Christ a délivré yo bisiko zali. Yo oyo ozolandanga partout na mokili mobimba. Yesu Kristo apparaître na ndako na yo, akangola ndako na yo, akangola misala na yo, akangola santé na yo, akangola nyoso oyo monde ya molili ekangaki. Tika ba libéré au nom puissant de Jésus nyoso bakangaki. Tika oyamba délivrance bisiko zali. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yamba elonga, yamba lobiko, yamba délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Pasteur Moïse Tambwe, bisika nyoso oyo zolanda ngai, numéro na ngai ezali 0956 69 92. Nazongeli 0956 69 92. 089 85 67 975. Pour se décourager te papa maman luka lisusu nzambe soki oya yo akufa oya ngaza na bomoi ozana posa ya soutenance ya prière benga biso toko soutenir yo na losambo tozali disponible pona kosunga yo nde mission oyo Yesu apesaki biso awana si ya mokili oyo tika nzambe apambola yo bye.